Babina sali pour Ningani Tanga Masolo boucle. Merci mingi na bae oyo balandaka magazine na bino oyo lobaka actualité ya solo solo Lingala News. Babina sali pour Ningani Tanga Masolo boucle. Mwana nyoso milengela awa na église Christ et compagnon oyo babengi na mukuse Crisco awa dimanche oyo c'était juste ti disait juste milengela penza oya awa na Songololo 135 na commune ya Kinshasa. Babina sali pour Ningani Tanga Masolo. Mwana nyoso esengeli vraiment koyeba ya kotia offrande na église pe koyeba ya kopesa dimi ya Nzambe po yango ezali obligatoire. Olanda ndenge ye moko presbytère pasteur titulaire Raphaël Vubu alobi boye na micro ya Lingala News.
bengana bango po abotama na bino soki mokili ekomi kobeba, soki fami ekomi kokabwana, mwasi mobali tango iso koswana, baninga yeba ete papa ya bakoteli bino na mitema na bino. Sengana masiya bengana bango po abotama na bino. Sengana masiya bengana bango po abotama na bino. Niboso sepela ye batina Noel moninga tokoki kosepela pamba. Niboso sepela ye batina Noel moninga tokoki kosepela pamba. Ezali la naissance de Jésus-Christ inaugure la fin de la servitude. Répétez après moi. Oh, na droite, na ligne partout. La naissance de Jésus-Christ, ok? La naissance de Jésus-Christ inaugure la fin de la servitude. Alléluia. En principe, il faut déjà essayer de faire est-ce qu'on comprend d'ango? Non, on comprend de te répéter la naissance de Jésus-Christ inaugure la fin de la servitude. Alléluia. Voilà. Mbotama ya Yesu eye aussi sabolumbu nyonso. Voilà. Ce qu'on comprend dans l'eau, on comprend esengo. Amen. Loba suka na bango emonani. Bademo suka na bino emonani. Satana suka na yo emonani. Na bino bandoti oya famille na ngai suka na bino emonani. Yesu aye. Yesu aye. Alléluia. Est-ce qu'on dit que bakoni na suka? Texte na biso ezali na Esaïe 9 verset 5 à 6. Car un enfant nous est né, l'Allah bien, qui est né, un fils nous est donné. Bapesi son âme, l'Allah bien le bébé de wana kobotama na kopesa. Koya na Yesu ezali d'abord na nzela ya kobotama, et puis Yesu wana botanu auti quelque part oyo moto oyo alingi biso apesi biso. Amen. Une naissance oyo ezali suivi na don. Naissance et don. Don bapesaka yango soki moto amoni besoin na yo, ozali dans les besoins et bakopesa yo. Bien-aimé, Nzamba lingi biso, Nzamba lingi yo, apesi yo don, apesi yo likabo, parce qu'alingi osungama. Alors dit, et la domination reposera sur son épaule. Épaule ezali kolakisa autorité. Yango mona quand même na armée, bagrade
oyo bapesaka na armée même na la police batiaka ngo na pantalon te batiaka ngo liboso awa te na nsima te me batiaka wapi soki otali kaka okoyeba oyo mokonzi yesu oyo aye domination azwi yango atie yango wapi tala banda lelo yeba ke domination eza wapi epai ya nani bana yesu balobi on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel prince de la paix nini akosala il va donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Alléluia! Bien-aimés, à cause du temps, peut-être la kokende mosikate, mais kobanga telelo na koko pesa lokola flash, mais lokola tobandi lelo, matei oyo na kokenda ngo ti na paki, na kobanda kote kaka ngo, ndenge na salaki oyo ya Pentecôte, banda na bana kote ya Pentecôte, na sukisi lelo, sikoyo nazokota ya oyo ezali mbotama ya Yesu na kokenda ngo ti na paki. Alors chaque mercredi na 12h, soki ozali intéressé okobanda kolanda na Facebook pe na YouTube 12h, mercredi 12h en direct. Alors soki lelo na 6 te kobanga na yo te, na ko continuer na ko pesa ba détail. Amen. Lelo nazokende mbangu. Alors na thème oyo bapesi biso, la naissance de Dieu inaugure la fin de servitude. Le verbe inaugurer est une signification ébélée. Mais je préfère pour comprendre bien au simba sens il y a malam, il y a verbe inaugurer. Inaugurer, ça signifie être à l'origine. Alléluia. Être l'origine. Alors quand on dit la naissance de Jésus inaugure la fin de servitude, et la naissance de Jésus est à l'origine de la fin de servitude. Alléluia. Et c'est clair. Et deuxième signification, inaugurer, c'est une chose qui commence mais qui va continuer. Et bandi et kokoba. Alors, si vous comprendre verbe wana, mais au kososolake, ce n'est pas le même jour où Yesu abotami servitude peut esili. Et ça processus, l'oba processus. Mais processus wana est bandi le polo oyo ye abotami. Amen. Donc la chose, la fin a commencé. Donc on peut dire que quand Yesu abotami, c'est le commencement de la fin, il y a servitude. Amen. Là c'est clair. Alors, Matthieu oyo nazui na tiango na 3 articulations. Il y a liboso, il faut comprendre l'état des lieux. Monde oyo Yesu aye ezalaki ndenge nini, l'état des lieux. Loba l'état des lieux. Il y a l'événement lui-même, l'événement proprement dit de la naissance de Jésus. Et il y a l'impact. Il y a événement dans l'individu, dans la famille, dans le pays et dans le monde entier. Alors, l'articulation mieux soumise à lelo
na koko si sangote mais na ça l'effort na briefe bino. Alors Yesu na mokili oyo azako ya kobotama boyebi très bien que tango Nzambe asali mokili na ye akeli moto apesi bokonzi nyonso epai na moto apesi domination epai ya moto mais tango Yesu azoya moto esi akweya abungisa autorité abungisa domination. Amen. Donc na eta wana Yesu azoya kokuta moto et Yesu tango azoya lokola moto akwei akomi esclave ya nani ya Satana et esclave ya masumu. Moto tango akwei akomi séparé na Nzambe pe akoti na sous colère ya Nzambe. Nzambe asiliki pona moto et moto na eta wana azaki condamné ya kokufa destiné à mourir. Et pendant ce temps-là, Bible le dit qu'il y avait les ténèbres dans le monde, molili. Alors, Nzambe amekaki kopesa solution pour la moto oyo akwei. Qu'est-ce qu'il a fait? Apesi la loi. Loba la loi. Alors dit, yo loi, yo ne pédagogue. Teya bato malamu lakisa bango nzela e basenge kotambola po bazonga na justice, bazonga na droiture. Alors na kati ya baloi ezalaki na baloi oyo babengi loi civile to loi judiciaire. Soko sali boye okozwa sanction. Et puis il y avait les lois morales ndenge ya ko vivre na bato. Et il y avait les lois cérémonielles. Par exemple, na tabernacle, na temple, soki osali masumu yaka na mbeka, yaka na offrande, baboma nyama, makila wana ekosunga yo. Bokosala bokosa nyonso wana ezalaki baloi. Nzamba pesa pona komeka kozongisa moto na esika na ye. Ya mibale Nzamba pesi les prophètes, loba les prophètes. Bino ba prophète pona kisaka bango la volonté de Dieu. Nzamba lingi nini? Nzamba kosala nini? Plan ya Nzambe za ndenge nini? Tala état de lieu na mukuse oyo Yesu aye kokuta na monde. Alors, na ke directement na événement. Mais ça pourquoi Yesu il faut aya kobotama. A comme lokola bébé. Pourquoi? Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, 14 le dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il lui également participer lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Lokola moto akweya azana makila azana nzoto Yesu akoka kokweya lokola kometi te euti likolo ekwei pa to eloko ebimika ndenga Yesu il faut alanda nzela oyo biso toyela. Alléluia. Toya na mokili na nzela kobotama, n'est-ce pas? Yesu pe alandi nzela wana asuki wana te tangu abotami po azwa makila oyo oza na yango pe nzoto oyo oza na yango po ye moko
azala témoin na mokili oyo tokufaka nzala Yesu akufa nzala, na mokili oyo totambolaka makolo atambola makolo, na mokili oyo totokaka Yesu atoka, na mokili oyo bafingaka biso Yesu bafinga ye, bakoselaka biso makambo ye mpe bakosele makambo. Alleluya. Ndenge yo osantaka soki bafingi yo bakoselo makambo babwakisi yo bayini yo ye mpe ayoka yango. Mais la chose qui est vraie alonga nyonso. Alléluia. Et tant que tokokenda mokolo ya suka na jugement afandi na trône na ye yo oye olobi voilà papa ngai nalingaki yo naza kosalela yo me bato oyo ya songolelo tala baza kotonga ngai bazofinga ngai bazonyina ngai yango natikaki yango nazongaki nsima. Yesu akoyebisa yo ngai moko bafinga ngai moko batonga ngai bayina ngai baboya kopesa nga mai esi natika nalemba nazonga nsima. Bien-aimé, alata po ye moko azala témoin. Il est venu pour kolakisa biso comment vivre sur cette terre. Alléluia. C'est pas seulement comment vivre, mais comment vaincre le monde. Alléluia. Alonga. Alors bien aimé, azwi nzoto alati et ayebaki ke lokola alati nzoto parce que relation na biso na Nzambe lokola ekatana. Bible elobi na Hébreu, sans effusion de sang il n'y a point. Alors il faut makila ya nani? Tala okende na makila ya ndoki te epa na Nzambe. Est-ce que je landa? O makila ya nganga otika na sacrifier moto ya famille na biso oke ko sacrifier ndoki akosauve yo te, oke ko sacrifier nganga oke ko sacrifier moyibi yango ye alataki makila ye moko lanyo sans tache makila oyo ezanga litona. Alléluia. Alati yango etango asakrifie yango kanda nyonso ya Nzambe abo parce que Nzambe nde moto azalaki ya kosilika eta delie aya kokuta bato baza na se ya koloni ya Nzambe makila maye mabimi e kanda ya Nzambe esili etango kanda ya Nzambe esili tokomi na kimia na Nzambe. Alléluia. Okoki kokende aya lokola moto alata nzoto alata makila. Alléluia. Alors nakembala moko na impact nayebisa bino nazo flashe kaka mais tokokontinue enseignement ciment. Alors na oyo etali impact loi oyo Nzambe apesa bato baza kosalela te to ezalaki parfois moto arespecte 5, 6 mais akoyesi kaka moko so okoyesi moko ozongisi wa 0. Bible elobi na mokanda ya Matthieu 5:17 ye moko Yesu alobi je ne suis pas venu abolir la loi mais accomplir la loi. Alléluia. Oyebi yango te tala ntango aye ko abolir pe mais aye ko accomplir la loi et les prophètes. Oyo ezalaki dans l'Ancien Testament oyo ezalaki impossible mais ye akokisi yango. Et c'est pourquoi alobi lokola lola pe mokili ezali ekoleka même moi yota moko te na oyo etali les écrits. Amen. Pe apesi ordre si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes okomona royaume ya Nzambe te. Amen. Mais elikoloba biso bato oyo tobénéficie koya ya Yesu il faut tozala juste koleka bapharisien. Alléluia. Koleka bascribe. Alors
Yesu akokisi la loi et les prophètes. Alors tika nazwa exemple la loi cérémonielle. Loi cérémonielle ezalaki soko sali masumu mema meme mema ngombe mema nyama songolo baboma ye makila maye matanga poyo ozwa lobiko. Mais Yesu tangwa ye pourquoi akeko botama na étable na ndako ya ba meme potangwa ye Joseph akeluka ba place nyos na ba hôtel place ezate parce que moi na il faut abotama c'est lui l'agneau de Dieu. Alléluia. Moi na meme est-ce ba meme ba botama na maternité ba botama na hôtel kaka na lupango na place balela ka place na botamaka. Le véritable agneau de Dieu akoki kobota na maternité te akoki kobota na hôtel te akobota na étable. Alléluia. Et Yesu ake kobotama na ndako ya ba meme parce que lui le véritable agneau de Dieu. Alléluia. Ezali pauvreté te ezali kozanga te mais pona kokokisa mission oyo batindelaki ye. Etango Yesu abotami tala batia liboso vivre la fin ya servitude eza ba meme. Alléluia. Tango Yesu abotami ba meme bamone en tout cas mbale tokopema abattoir esili ye moko aye ye moko l'agneau de Dieu oyo aye kopemisa biso aye. Alléluia. Panda bameme bazosepela biso batoza distrait tozoyeba te que le commencement de la fin est bandit. Tozoyeba te qui dit bah il fallait intervention de l'ange. Ba ange oti likolo ba ye tala ba ange ba ya tina choral la bango lo ba choral oh lo ba choral na zo mono ba choral na biso mama bazo yembawa na tangi batu soki eza 12 te 14 o ba mama bazana mingongo ya buke. Il fallait ba mama bazala meke na choral. Alléluia. Kasa choral ba ange ye mais yo moko motoza awa ozo kumisa nkolo te oya botami. Et c'est normal. Eza kidiba, eza distraction. Prochainement tolingi komona ba mama batoni la chorale ya ba mama. Amen. Oh. Est-ce que mama bozo kanga? Chorale ba papa pe ezali awa. Ba papa boya na chorale ba papa. Amen. Chorale ba ange eyembi masolo boucle. Merci mingi ndenge bolandaki magazine na biso Lingala News oyo asali boye nyonso tout de campo oyo balobi leader à la réalisation de campo penza na montage ye moko Chris Bantule Misapia Pembe ngana bino tokomona na kaka lobby babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News toujours. N'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Et moi, on a des Lingala News.